tempo eza kaka yo moto koki kopesa na bolingo véritable parce que charme na ye protejaka nga lokola lichombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage titanike kolina na ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour télé fortifiant de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bebe ya emwa ekila monena apesaki nga ngumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba nana trouble yo mon amour. C'est bon, Diamant Noir, honorable. Très chers amis, bonjour, bonsoir, ça dépend. Na Ernini Bokota, la Gisele Umba, Diamant Noir Nabino, Diamant Noir TV, Boza, na antenne Nabino, il y a liberté d'expression. N'engue Tolobak avec Gisele Umba, Diamant Noir. Merci na babonenyo surtout, merci na batonyo surtout. Oyo bolingaka biso obozara mingi bosa bonaka. Na se merci na bino et puis ba oyo ba activa cloche pona kozwa ba notification tango émission ya sika ekoti tozala makambo mboka tozala ba makambo ebele toyambi moko ya ba honorable oazali na Congo démocratique Daniel Safou tutu na ye makamuni ezoleka na kati na bango na kati ya lamuka situation ya na kati ya Congo démocratique voilà tokolanda ngo na kati ya émission na biso sans plus tarder to benga Daniel Safou papi le wakati limité formule suka vanda pototala émission na biso à tout de suite. Allô, honorable Daniel Safou, bonjour. To bengo déjà pour ton bandi l'après-midi. To banda émission. Voilà, to tuna mutuna. O ba peuple congolais bazozela koyoka yo. Merci en tout cas, honorable Daniel Safou, to sepeli aux en direct na Diamant Noir TV, balandi bazolando de partout. To lingi mboka photo e bananu yo moko santé na yo ezandenge nini maloba epa na yo. Mais santé va bien, santé va mal. Ok, d'accord, ok, to komi, eloko ali boso question na biso ali boso zali, ba séjour na yo tango kenaki na Lubumbashi, to moni ebele mais biso to lingai to yo kapé na Diamant Noir eleki ndenge nini tiko zonga na yo na kati ya Kinshasa. Séjour na eleki malamu na Lubumbashi, eza na mbala muka. Oui. Eza na mbala famille politique na biso, to tukuna. Kukutana na moko ya oyo ya zingende ya lamuka on a 3 mois ya coordination iseleli koyoka ye koyoka makanisi na ye na ye esikani ya lingo kumba biso elekaki malamu tokolanda na bilizi ezali badongolo biso bakoluka kaka likambo ndenge nini na kokisa moto ya Daniel Safou kosambwisa ye etalisa aza moto pambo elekaki malamu tosololi na wakokamba coordination la muka de Moïse Katumbi pour pas aller ngambe pelombe na kotala makanisi na ye akoliki ya 2023 ndeko kobi na lelenge musu. Mais biso to moni na ba réseaux sociaux merci pour répondre biso avant question to moni ki balobi yo ba yamba ki yo te o tambola ki bati ba vidéo même que Moïse Katumbi a boy ko kuta na même na yo. Wana ezali ba montage. Daniel Safou c'est un grand leader aussi à la Muka. Oui. Daniel Safou azali sous son moto te a kozaka ka boloko la likaya boloko la papier. Azali moko a moto a tongi leadership na nzela bitumba. Onga moko na mibenga ka mokitano a Tshisekedi de Tchène wa Mulumba. Eza milité ote tikali na fidélité na loyauté na droiture na nzela wana. Mokitano o lelo na kolela nde nazawa ma miso kotana na nyonso nazolela wanga pondo nzoto zoya nakomi kotala na musika ya misusu bazali wana ma miso zotika nazolela na maître de mahatma nazolela ye pasi na mitema tango misusu nazomona mwesengo
pamba te nzela azokita na sa madele ezali bongo tozokota na deuxième dimension, la transmission du pouvoir, la passation du pouvoir dans l'ordre ésotérique et mystique. Mettre à l'émotique la discipline et pouvoir pour continuer le combat. Et nous, on demande que c'est la yangoana. Alors, motolokola ngai, naza moto akosakana na lisusu te. Nazali symbole ya résistance, symbole ya lutte na mboka. O babengi dire en cuir. Soki nazalaka moto ya bongo bongo, nto soyo ki ameli supa ndakala, akomi koloba boye non, je suis resté fidèle d'abord à la vérité des îles. Pour la bana na biso na pona ngumba. Ya mibale bitumba Kongo tokokoba yango. Kino tokozwaka démocratie ya na mboka ye. C'est ça le combat de Daniel Staff. C'est ça le combat de Etienne Tshisekedi. La conscience nationale, la défense de la souveraineté nationale. Voilà la pensée de Etienne Tshisekedi dans sa dimension politique. Yawana, tant que nous sommes fans d'avoir répété Michel Rowana. La défense de la souveraineté nationale. Cela ne peut pas faire que par la conscience nationale. Je résume en deux phrases la pensée politique de Etienne Tshisekedi. Yango bitumba toza na yango. Pakabo etikali, oh, bayambaki ete, non, je suis en bon terme avec tous les leaders de la Mouka. C'est solo l'un de Kokati. Il n'y a pas un élite qui a bien à la Mouka wana, mais il n'y a pas l'obaka. Toza na kati ya limité de la diversité. Ikambo moko mabeza ya kite, baye bazalaka nzinga bazu. Lokola nga bakoluka motu na ngai, basanganeli ngai, batikisa ngai. Ndoko mona makambo wana, oya leka singa boye, oya leka loba boye. Etikali ka baloba dale safa violé. Etikali ka baloba dale safa yibi. Non, je reste discipliné, je reste fidèle à mon combat politique. Je continue à pousser plus loin le corps de la résistance. Na lobaka yango, na kokomisa nchuku, na kokomisa kaima, na kokomisa hippopotame, yona lelo comme hippopotame. Fawilu madidi et combattre. Et Philippe. Lelo mokitano Tshisekedi bakomonana. Pamba te mbogi lingo kende kaka boete ba mikolo bakokufa. Bilenge bakotikala, bongo bilenge na batikali na makanisi nini. Nous avons des repères aujourd'hui, notamment Etienne Tshisekedi. C'est un repère pour nous. Kala repère ezalaki na mboka o Lutumba Simaro, o Papa Wemba, o Lwambo Makiadi. Maintenant, nous avons un repère Etienne Tshisekedi na Mulumba. Lobi biso tan tokozala te, c'est comme des repères. Donc na kokwela na nzela motuna na yo, balingi be batikisa ngai o batalisa na mokili te moto pamba soki etali esikango na beti mpe bilele nalati kitoko nazosolola nga na telefone mpona kotalisa te nakomi bafongola nga na kota non bon bongo nde démocratie yango ekokendela mekendela na nzela ya bolingo na nzela ya kotuka kaka bomo ya moto te ya kotuka ya kosambwisa aza moto pamba toza deja bato pamba te tobibi na mabota ya pasi. Nous sommes des enfants de pauvres qui aujourd'hui nous nous levons comme un seul homme afin de réclamer nos droits. Notre problème, c'est la réclamation de nos droits fondamentaux de Congo, nos terres. Yango lelo tokomi bazoba, oya leka Jafinda, oya leka Loba. Nana katumbi toza na likambo moko te, azali président na ngai. Naza na kati ya ngumba ya ensemble. Bongo ngai, bitumbo na bundaka. Naza mokita na Tshisekedi te. Mokitana Tshisekedi aza caractérisé na biloko mibale. Nalingi bato basouligner yango 3 fois. La conscience nationale et la défense de la souveraineté. Nous avons likambo balingi basala pont Kinshasa Brazzaville. Na kokitisa bango kosalama te. Okomona grand leader akolala na bapratique ya Gandhi. Naye na matériel na ngai, na termus na ngai, na kopo na ngai, na kolongulu mutu pamba na lala kana. Le député national. Botonga pont ndenge. Je mobilise le Congo central, le Bandundu, le Kinshasa, la province de Paulville. Et puis, je senga, na baebazo kambalelo, ceux qui va signer, les Kambuya Pont, na Kinshasa, Brazzaville, pour la Kisabango révolution à Kinshasa. Je le déclare au nom de Kimbangu, au nom de Mbumba Philippe, au nom de Matéa Mwanga, au nom de Papa Mpadi, au nom de Mbutankasa, au nom de Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Pour aller au Salamati.
ce que salami ba komona des milliers de gens dans la rue opamba te biso to ko lukande likamboa soki baza mayele te na nzela kokamba bakokwea na mbeba tokobimisaka peuple na balabala ekozala pe mawa donc nasukisi na mutuna na yo mutuna moke mozwi eyano ya molai pamba te nalobaka lisusu te nafanda se nye nakotala mboka ezokendela ndenge nini maye naloba yango eza kokokisana ndengoninga nafanda na ngani timi nazwi libako koloba nalobi pamba te politicien aza moto akoloba. Mais lelo totuna honorable Daniel Safou objectif actuel il y a la mouka vis-à-vis du peuple congolais parce que awa objectif il y a la mouka vis-à-vis du peuple congolais ezanini po na poto balobi la mouka ko mibale malobe pa na yo. Merci beaucoup le motu otuni motu na molamu la mouka eza lisusu te engumba ya moto to ya bato ekomi bongo engumba ya peuple congolais. N'enge balobi na lokota français, la mouka aujourd'hui c'est un idéal populaire. C'est ça la mouka. La mouka aujourd'hui c'est un contre-poids. La mouka aujourd'hui c'est la réappropriation de la nation par son peuple. C'est ça la mouka. La mouka eza ya Fayulu te, eza ya Katumbi te, eza ya Mbemba te, eza ya Moziki te, eza ya Mbusa Nyamusi te, eza ya Daniel Safu te, eza ya Mukebai te. La mouka ezali ya Baimboka. Baimboka o balimba mona pole na botambu simboka ninge za kokendela mboka eza de biso to mboka ekomi ya mwa bato etike ya bato un groupe d'individus to mboka ngo ezokamba makaka avec les caractères constitutionnels to mboka yango ezalaka baipomba omeki bakangi te yango na bitumba kondo Tshisekedi la mbuka yango wana pe kaka bitumba kondo Tshisekedi. Vous devez résister. Vous devez résister à la dictature. Vous devez résister au mensonge. Vous devez résister au bradage du pouvoir. Vous devez résister à un pouvoir bien mal acquis. Voilà les termes, j'ai compris par là. C'est grave, c'est là. Que les gens doivent saisir maintenant. J'arrive à ce niveau-là. C'est un pouvoir bien mal acquis. Les gens saisissent, c'est ça. Alors, lorsqu'il s'agit de bien mal acquis, conséquence, ça n'est pas qui. Ekumbaki bakongo bazobenga diatabao diatabao mais diatabao ni za fufu ya mabete fufu diatabao ezake donc yo za danger ba niatio ba diminuer yo faut ba lingala te diatabao pour moi to comment utiliser ba lingala on toujours comprendre te zo fande obike so pas kundungu musoye bate zanini ngapi so lobotama na Kinshasa ngapi na botama na Kinshasa mela yebi obi so pas kundungu te mais zanini bakulo mo tozikisa na wana ezanini dasa babalado so pas kundungu ba obi nango fo beta obatami donc biso peso combat na biso zali réappropriation de la nation to pesimbote na président na ngai Moïse Katumbi na pesimbote non to bandino makamnote awa na kina ya mbalo Moïse Katumbi ya Kinshasa oya to yambe na aéroport yo mona 10 millions ba oyamba mutu donc awa mobilisation bobanga te France maintenant Moïse Katumbi foya ozola na e comme il kamusuka ntembe budi ntembe babisimbi babimi to bimisi babisimbi Moïse foya to tala siko nani oyo aza kolomboka oyo ozola nani aza kolomboka ko ebisa mutu ke yo fandaka kuna ko yakate yo zala na kasho yo zala boye. Il y a des moyens que nous allons mettre en place pour créer équilibre dans mboko mutu mote na mboko yo ako vivre comme pharaon eza souté to vivre en 32 ans Mobutu to vivre en 18 ans ya Kabila to a besoin état de droit lingoloba président oza nzambe ya batu nyonso tuté état de droit lingoloba mutu aza na valeur ola mwana tonte poza ministre ozi mutu boake na kasho ola mwana tonte po mutu ali bokosele likambo non ozolanda nous allons nous battre à ce que batu na biso bazonga pamba te ba congolais mais tozotala politique ekoti o ya 5 ans tozotala nini Félix azosala à l'endroit ya batu na biso ce qui a saliété Félix Azonga nani pardon Moïse Katumbi Francis Kalombo Olivier Kamitatu Salomo Mbusa Nyamwisi batu antu bazonga Anzuluni
bato na bazonga awa tokobetela ye maboko tokokumisa ye mais soki biso tozozela kaka o Moïse akoya te o fosala boye le peuple ne profite pas bien malaki donc tokokende na bango na nouveau langage na nouveau concept c'est ça la muka aujourd'hui c'est un bureau d'études qui travaille qui produit les concepts qui produit le langage qui produit l'intelligence politique donc tokokende na méthode wana eza sur la méthode ya vulubate ndenge bana kitasa balobaka comme la méthode moko rationnelle. Donc la mouka, c'est un objectif. La mouka, c'est la vérité face, n'est-ce pas, à un pouvoir bien mal acquis. Je reprends encore les termes. C'est un concept que je lance dans les marchés depuis un certain moment. Ah. Il ne faut pas comprendre que dans le niveau de combat, dans le niveau de lutte, où se situe, n'est-ce pas, le champ magnétique de la résistance en tant que moyen, en tant que méthode, en tant que possibilité d'atteindre l'objectif qui est, n'est-ce pas, la réappropriation de la nation. C'est ça l'objectif, c'est ça la mouka. C'est l'engagement politique du peuple congolais vis-à-vis de la vérité. La mouka, c'est aussi l'écrasement total du régime de Kabila dans sa dimension épistémologique et sociologique. Voilà, voilà tout ça. Oui. Oui. Papa Daniel, comment tu as volume mouké na téléphone? Oui, mata volume mouké na téléphone. Oui. Anedi Mazakari baba ça bouliste. Mais moi que c'est qui va bouliste te. Moi que c'est élite intellectuelle et les hommes instruits. Mais ça comme la bouliste, on a la boulata. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui le Congo ne peut décoller que par la rationalité. Surtout pour la banane à biso. Oui. Vous voyez nini obogi boloba pour l'intérêt à banane à biso. Faut pas raconter des choses pour détruire le système de pensée de toute une génération, de toute une jeunesse. Il y a ce sens-là. Donc la mouka, c'est un moyen par lequel le Congo pourra survivre face à ses droits, à ses intérêts. Dans ce sens-là. Comment ça va dire notre combination de comme nation. Notre combination ici là. Oh, Bissobalouba, Bissoba-Congo, Bissoba-Ngala, nous devons devenir une nation. Et pour qu'on devienne une nation, il faut des idées claires et distinctes devant conduire la société. Nous devons créer une société basée sur les valeurs. Le combat de Tshisekedi, c'est autour des valeurs. Est-ce que nous, le combat que nous menions aujourd'hui, il y a des valeurs là-dessus ou il n'y a que des anti-valeurs? Voilà la pagaille qui se passe ailleurs, dans tous ces partis politiques. Mais... Oui, mais tout na lisusu mo tout na autre ont vraiment besoin à koyeba parce que voilà, on répond à tout ça toujours na mambala muka to bimina mtetoza wana. La muka c'est un idéal populaire. Ané mo pour tu vas comprendre. Oui. Là penaza motarolba mingi. Voilà, maintenant je me résume. Objectif à la muka. Oui. Parce que la muka devient un idéal populaire, devons conquérir les pouvoirs et les conserver demain. Dans ce sens-là. Ok, mais yo... À travers la vérité des urnes. D'accord, la vérité des urnes, voilà, tous on a mouké wana, vérité des urnes, biso lelo, tant que balobi que Martin Fayulu a tikali toujours na vérité des urnes, et côté à Katumbi, comme que Bossala, politique républicain, la opposition, pardon, républicain, au cours de Bani na malobana mi balé, oezo sa moubulu à Napoto. Il n'a pas tort. C'est quoi l'opposition républicaine? On n'a pas tort. Ni Katumbi, ni Fayulu, personne n'a tort. En quoi Fayulu a tort s'il doit continuer à réclamer la vérité des urnes? C'est un problème d'éthique morale. Nous n'allons pas enseigner à nos enfants les mensonges. C'est un problème d'éthique morale face à un pouvoir. Il faut bien mal acquis. Bien mal acquis pour comprendre. Oui. Et encore aussi, Katumbi a tort quand il s'est dit il va mener une opposition républicaine. En quoi? C'est quoi l'opposition républicaine? C'est qui relève na bolabo ya mboka ngana kondimba yango.
Lorsqu'on a demandé au peuple congolais d'aller à la conférence nationale souveraine, qui fait que d'abord a quitté. C'est ça l'opposition républicaine. Mais c'est fait. Lorsqu'il y a un intérêt qui touche les fondamentaux du peuple congolais et que vous acceptiez là-dessus, c'est ça l'opposition républicaine. Botika Fayulu, Botika Fayulu Bunda Bitumbana ye asali lisumu morote. Boye mayango lamuka, il y a les radicaux, il y a les modérés, les Tinaza radical. Je suis radical, déjà de Fayulu. Mais il y a aussi des modérés comme Katumbi. Donc il ne faut pas condamner. La Mouka, c'est limité dans la diversité. Très bien. Hein? Très bien. C'est limité dans la diversité. Tu comprends? C'est-à-dire que nous sommes tous ensemble. L'idéal que nous poursuivions tous, que nous arrivions à anéantir le système Kabila. Ce système qui est revenu au galop à travers celui Chilombo. Donc, nous continuons notre lutte. La lutte n'est pas nécessairement assumer les responsabilités de même. Non. La lutte, nous puissions extirper. Bato bazola nanabata la verbe wana. Les verbes à premier groupe. Extirper. Extirper les mal. Extirper Kabila. Extirper le système qui nous a appauvris, qui nous a tués, qui nous a humiliés, qui nous a détruits. Vraiment, voilà, tout a toujours continué, toujours katakalate. La convention militaire, arme non conventionnelle. Nazola do très bien. Tolito tuna motuna zato tuna yo papa, ozo continue koloba. La convention va dire qu'il faut là-dedans. La convention va dire que vous ne pouvez pas utiliser les missiles cabalistiques pour la convention en termes militaires. Mais niveau de je crois que nous allons sortir de la convention pour utiliser enfin les méthodes aussi archaïques et difficiles devant anéantir l'adversaire. Ça, c'est mensonge. Donc, on a la compatria. Donc, il y a famille, il y a des côtés, il y a nos côtés, il y a maman l'équité, il y a la patrie, la terre, notre terre. Au-delà de la patrie, il n'y a rien. Donc, la Mouka, faut qu'il y ait au-delà. Il y a l'intérêt familial, amical, et nous devons rester dans l'idéal populaire jusqu'à atteindre notre objectif qui est, n'est-ce pas, la réappropriation de la nation congolaise. Ok. Refi, au répondre biso, voilà, au répondre à la question à biso, tolito tuna likambu ya refi ya avion ya Moïse Katumbi pour na équité autorisation à 18 pour quitter na Kinshasa, et ça pourquoi? Non, à cette question, je crois que je ne suis pas en mesure de répondre à la question. Il faut qu'il y ait du sérieux dans un État. L'État n'est pas une aventure. Pour le Moutako décider ou aux Américains, non. Parce qu'il y a Azana Mbamna Kamba Bato. Mboka Bakamba Kamona Mibeko. Ce qui est le Kamba Mboka, Naminga Libundi, Naminga d'intérêt personnel, Tona Kana Ikaka, Nanda Mwanko et Simbate. Donc je crois que c'est lié, n'est-ce pas, à ce que nous appelons tous, depuis un certain moment, même de manière abusive, l'état de droit. Voilà ce que je peux répondre à votre question. Mais aussi, il y a des réactions, n'est-ce pas, de nos concitoyens. À Goma, à Bukavu, ils réclament l'unité de la Mouka. Ah, ça, c'est aussi une information. Merci, Tozo Chiti. C'est bien. Tozo bien na coordonnateur Nabiso, Moïse Katumbi, on est bien. Tozo bien na Ekumbati, Tozo bien na Jean-Pierre Mbemba, Tozo bien na Mujitu. Donc la Mouka en bonne santé, la Mouka, les Olumba Solo, sur la Rosabo Konzilobi. Mon niveau diaspora, parce que Roson a des syndical. Avant, moi, il y a toute l'université. Ah bon? Boya
bozala bosala boliani toloni nini po boya bozala tobongisa makambo ale makambo kobongola te par un pouvoir responsable engagé avec une vision propre. Ok, to comme la biso penza moi na suka émission. Oui. Allô? Te mutuna moko suka ezali. Mutuna suka ezali. Faut le santé boni. Nalina tuna mneyo non na sisi te. Mutuna ezali. Mutuna ezali to tika olo ba makambu ya Martin Fayulu mais to tuna likambo ya moi oyo ezali toyebi ke yo ezali membre influent na kati ya Lamuka quand même. Donc tolinga to yeba apport na yo penza vis-à-vis ya Lamuka ezarani. Symbole ya résistance. Symbole ya lutte. Je symbolise cette lutte-là avec efficacité. Ok. Pesa biso kasi Martin Fayulu loko linga to tuna question ya Martin Fayulu to tike. Ah, vuluzi ya bandombe katika Kongo kingunja cha kingunja kingunja cha kingunja kingunja cha kimbangu kingunja kingunja cha Alexa nini kingunja cha Mbumba Philippe. On est à cri de guerre toujours réclamer nos droits dans mission. On dit qu'on négocier, nous réclamons nos droits de la même manière nos ancêtres ont réclamé leurs droits fondamentaux. La paix. Congo Dietu, Congo Diantotila, Congo Diatimbangu. Martin Fayulu kaso ebisi biso te to tuni position na esiko. Pardon? O tutolobi kasi kama Martin Fayulu linga ko répondre position na ekasaza wapi santé na. Kitoko, position il y a toujours la Mouka, leader par excellence. Bango, na forme géométrique, l'hexagone. L'hexagone, les alliés. Hein? C'est-à-dire que c'est une forme géométrique ayant 6 angles. Angle, mon côté, les angle, monsieur. Si angle, c'est que ça a degré, mon côté. Dans 4 hexagones, il y a le centre. Qui est le peuple congolais. Donc, il faut nous baser bien dans l'Union. On les a bien. Vient de tenter les autres du méga rappel à la vérité. Santé de la mort. Oh. Dans la vérité, santé de la mort. Il y a bien encadré dans la petite naïe. Oui, il y a 9, na 11 d'années, ça faisait 7 minutes d'années. Via ça, 10. Monde, bah, Moïse, qui a tout le monde, 9. La centre, bah, ballon, c'est là. Il faut qu'on la mouka na tomba moni ballon na fini parce que ben lui la passe la toujours côté de la minga ba dribbling effacer le tableau l'adversaire ba lui va chanter ba lui va remonter. Est-ce que Joseph merci papa Joseph Kabila aza danger pour na Lamuka? Merci totoni motuna. Mais le combat de Lamuka c'est contre Kabila, non? Oui. Kabila, nous avons décrié son système durant 18 ans. Tobouni Bitumba contre le système, on a eu Kabila. Mais il a contourné la chose par des voies machiavéliques. Mais c'est fait. Tout a récupéré la territoriale. Kabila, la territoriale. Donc le combat de la Mouka, c'est la terre aussi, n'est-ce pas? Récupérer la territoriale. J'attends par la territoriale les assemblées provinciales. J'attends par la territoriale les Sénats. Kabila a le leadership. Je viens à l'Assemblée nationale, ce que nous appelons par l'exécutif. Nous, mon Premier ministre, vous faites perdre. Maman n'escroc de l'Indissangaï. À chaque mandat, train couleur. Kabila a inauguré train Koufa. Mais nous, nous prenons la Premier ministre. Tozolanda Sylvestre Ilunga. La fraction ya mukie mamoze bene. Na peso ya mukie. Tala tata na ajuana. Abeta na bale na e ate couleur na train. Président de la République a inauguré. A inauguré te mais train ne sala raté. C'est ça la Lubumbashi. Makambo na zetu sabi. On bala ki ça va dire la vivre pour la vis-à-vis. Donc on a beaucoup. Vraiment, oui, papa Daniel Tobi. Tozoyoka très bien. Tozoyoka. Aujourd'hui, nous sommes le Premier ministre. Nous avons numéro 1 à copyright.
Opérer avec comme mission, comme vocation, pour relever le niveau d'entreprise. Il y a des entreprises qui ont des entreprises. Tous les kilomètres, on a des privatisants. Il n'y a rien. Ça veut dire qu'ils viennent pour détruire le Congo. C'est ça leur philosophie. Ça fait mal. Ils viennent pour détruire le Congo. Et nous sommes blancs dans ce sport. Mot de la fin, Nayo. Merci, papa. Nengo Yambaki Biso. Malobasuka la balandio na Diamant Noir TV. Allô? Oh, ozolela. Kolela te papa la ngai, passe na mutema mamba Congo. Malobasuka la bateau balandio na Diamant Noir. Honorable. Il est parti. On a souka, comme tu as dit que mutema passe pour na mboka mais bateau balandio. À la pensée politique de Etienne Tshisekedi, la conscience nationale et la défense, n'est-ce pas, de notre souveraineté. Voilà. Nous, ce régime, la pensée politique du maître, de Mahatma, il ne sait jamais nous dire, le jour où le peuple sortira dans la rue, sans recevoir un mot d'autre, c'est le début du commencement de la démocratie. J'en appelle à tous les Congolais du monde, à tous les Congolais partout où vous êtes, et la conscience nationale, et la soif de défendre la souveraineté nationale de notre pays. Voilà les vrais combats. Voilà notre lutte. Voilà où se résume la continuité, n'est-ce pas, de la lutte de Mutakasa, de Kimbangu, de Mbumba Philippe, de Etienne Tshisekedi wa Mulumba, qui je rends hommage à travers cette émission, à travers cette interview. Je ne t'oublierai jamais, papa. Je penserai toujours à toi. À chaque fois que je chercherai à combattre le bien mal acquis, à chaque fois que je vais combattre le pouvoir mal acquis, tu seras à côté de moi. Je penserai à toi. Enfin, c'est une fierté pour le Congo. Nous avons un repère. Nous avons des repères. Hier, nos repères, c'était des musiciens. Aujourd'hui, au moins, nous avons des repères. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Wakabe Yakamwanga, Mukongo Njoku. Merci, honorable. En tout cas, merci, Nayo. N'invite sur le groupe, ça m'a mbote pour tout ce qui sa émission. Pardon? N'invite sur le groupe, ça mbote. Yo pesa apena mingi bambote te meto. Évite ton sur le groupe, ça m'a spécial. Mbote te na pesi mbote na ba Congolais nyos à travers le monde. Na pesi mbote na diaspora. Diaspora ayebaka. Botika mboka bokenda. Mais âme na bino fezala toujours et respirera Congo. Bobosa na te. Bobosa na te ngo zolia beefsteak. Ozola steak, yebaka kotika mboka na yo, ikamba mabele ntsangwema. Ntsangwema, ikamba mabele ntsangwema. Ntsangwema, ikamba mabele ntsangwema. Mabele na yo, faut défendre Ango. C'est la mission de tout citoyen. Partout tu es, vous êtes appelés à défendre, n'est-ce pas, la terre de vos ancêtres, là où tu as vu les jours. Merci. Na kaka, na diaspora, na manyoso, na sengi na bino pe bo defendara biso. Buzo ba pe ko leka. On tolère buzo ba te, vous allez que brino ko finga batu. Vous trouvez ça normal? Non, non, non. Vous devez réagir face aux antivaleurs. Même si vous dites, ah, on a Congo, tout ça, on a élite, tout ça, on a intellectuel, tout ça, on a homme instruit. Mais bah, tout ça, on a dit, on a babouliste. Babouliste, il y a Boulaka. Est-ce que on a baboul? Non. On construit, n'est-ce pas, une société par des valeurs intellectuelles. On construit la société par des hommes instruits, des hommes intègres. On ne construit pas une société. On commis bouliste, on commis anti-valeur. Pour le moment, biso peuple congolais, même Biloba la photo. Comment il y a des vidéos qu'on a anti-valeur, des gens qui passent pour raconter des choses inutiles, pas bouliste. Là, j'ai fait allusion à Ndégonanga, parce que les bras d'ici là, il y a que soit de craquer de mes dangers. Nanywana. Là, on a un voyou. Attends, c'est un voyou. On dit que ça va à la biche. Il y a beaucoup de mal à dire ça.
Mondo abebisa bana Kinshasa. Timbele avant de dégager les ballons. Isolé. Avec les matins, on a gagné sur la Marabouane. La Kinshasa a été bloqué. Bon, merci maman, à la prochaine. À la prochaine, papa Daniel Safou. Merci honorable. En tout cas, tu as clôturé l'émission. Merci na peuple congolais. Oh no so bolanda kibiso bino mo bomoni mituna msusu moya ko tuna ngweza te to bombi ya ngomba la sima. Parce que lelo émission ezaki moulayi boyebi ndenge za na Diamant Noir boza toujours branché bande kono so bolingaka biso na mokili mobimba esika bozwami ba mituna na bino botuna kana zanga raté ko tuna epai ya tango bolobi tuna boye to tuni bomoni précision à expliquer vraiment makambo zo de kana kati ya lamuka ba commentaire na se potozanga temba la sima to tuna lisusu Daniel Safou ceux qui tozui occasion ya kozwaye restez branchés sur Diamant Noir TV. À très bientôt. Bye. Gisele Umba, Gisele Umba, Nakolina ya Diama, Gisele Umba, Nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba, Diama.